napesi mbote ba nyonso bazolanda ya bino yo Bendo Général Etumba. Abosabone massivement na Feza TV RDC sur bosabone bomona mwana monso yo mutabimisinga kitoko boye na sima caméra ezali Vancouver toto cameraman na bino ngabumisa na ekwa na pesi mo boss Bella Dinganga wa longoli Bendo Général Etumba na chômeur pesi nga musana tout cas mo boss na singi en tout cas merci beaucoup merci na pesi sumbote na gérer Cobetox oye ngana élève ne quoi l'élève du maître donc ngana l'élève du maître et maître nga élève na en tout cas beaucoup messana na ngai na petit sumbote na Fortuna vrai chéri mo bata fistol la cible à na Suisse na Genève na petit sumbote na Londres na chéri jenga bandeko na ngai ezali lisolo ya pasi ya ndoko mwasi moko abengaki ngai nda pesinga lisolo oyo oyebi ka ndenge ezalaka mwana mwasi mobali alingi ye ki chéri ndenge ezalaka bandi ko vivre na ndeko mobali tant bandi ko vivre ezali na mobali moko pe na ota poto bandaki ko linga ndeko mwasi mais ndeko mwasi tellement alingaki mobali na ye o azalaki na liboso mingi ebisi on ota poto en tout cas na ko linga yo tepo na va déjà na relation na ngamoko déjà pour vivre na ye déjà ngana yo ekosimba te ndoko mobala zongi na ye poto la fia vandi deuxième voyage sous ndoko so tout poto ato bondela ka la fille lobi na kolinga yo tepo na va déjà na mobile na ngai bandeko na ngai likambo ya son moton troisième fois ndoko yo tu poto eko ya écoutez na mwasi mwasi ebisi en tout cas ndoko moninga awa naza na lisolo moko ya pasi ya mawa mobalo ngana ndoko vivre na ye atinga zemi na minito aboy kondima zemio naza nango na ebite soki na kosala ni tellement ndoko ando utapoto alingaki mobali alingaki ndoko mwasi na bolingo ya sola bingai alinga kaka yo ngai na kobala kaka yo wana zemi ndoko na biso mwasi ezalaki na 4 mois abinga po mete nga na kobala kaka yo asabi OK ebika ndenge ba démarche à poto ils auront mois temps et 18 mois temps si Dieu m'a donné c'est qu'il a 4 mois, si comme na 7 mois, comme na 7 mois, Dieu fait grâce. Ndoko mwasi ayeko kende poto. Tanga ke poto aboti mwana na ekuna kanga ndenge zalaka mwana tangi na poto nzambe pe alokutaka biloko yo bata mukili ba mona kapamba mwana yo ba wanganaki nzamba sali ngolu ndaki na mboka bapaya akomi ko beta na équipe moko boye ya poto pe ya munene na deuxième division. Kaka ndenge na ba réseaux sociaux ye mo tawanga na kizeme akoti réseaux sociaux moni photo moko boye e kokani na ye da tali pena mwana moko akokani na ye asali banquette kaka ndenge ezalaka ba ko yebise ke mwana yo wanga na ki ye wana na ebite po ndoko na biso mobali ya randa dossier donc abanda non pas ya mama abali ko abali na ba menace a menacer mwasi oyo wanga na ki na zemi oyo sundoli ye o mutu mususu na mawazwiye akeli na poto na zemi wana yo ko ndoko ba menace wana nasanga moko na plateau ti naza bandeko na ngami balé nde la bingisi bango to solola bango ba pesanga ba point de vue na bango na yeba pourquoi mibali ba wanga na kabazemi pourquoi bandeko mibali tango vivre na mwasi oyebi ke o yazemi na ko wanga na yango pona nini ebite soki ndoko na biso vanto to ko fungola na bananu ya na ngana nous bonjour. Bonjour, Général Etumba, et puis merci déjà de nous connaître et moi na plateau na yo. Na PCP déjà mbote na ba bonne nyonso ya Feza TV ya Mama Bella Dinganga. Ouais, na boss na bandeko ba Hollanda biso au travers ya ba émission oyo. Merci Gauthier Business no on ringa petit na on ka bonjour. Bonjour. C'est que c'est présent. Oui, merci que c'est présenté ba yo kayo. Na kombo la nga lolo kera ko boyo kaka. Yeyo devant bino ya Gauthier na bana na yopo lisolo ezali lisolo ya passe ezali pona bino nde mibali ya Gauthier pona nini o vivre na mwasi bolingo bien tango ekomi na kambo ya zemi pourquoi bino mibali bo wanga na bazemi pona nini ya Gauthier te pona nga ezaka irresponsabilité omoni bolingo eza et faire déjà partie ya responsabilité omoni to zala bolingo boye ndenge to lingana ka na lobby na yo finalement pesinga mutema na yo quelque part
moi si soka linginga donc apesi nga responsabilité moko et nga na assumer responsabilité wana omoni to bazalaki bien tango ekomi likambo ya zemi nga na wangani mwasi ya mibale nga na moni ezalaka likambo ya peur tazanga na maturité ezali te abangi na ye abangi pourquoi parce que ya koki charge te abangi pourquoi parce que aza peut-être mobali ya bato kobanga wana mpe tindaka motu akóma na niveau ya kowangana mais bref c'est ezaka likambo na irresponsabilité donc quand on est irresponsable te nazonga no eloko moko yo lobi kozala mobali ya motu oui c'est bon soki bawanganaka mwasi ya Gauthier bawanganaka mwana te ozala oui ozala homme marié o comprendre oza homme marié ntango osente motu soki omoni ke to yo moko kokende na mbongo te osupporte mwasi wana zemi okoki kotinda bandeko na yo eza nango normal soki omoni yo bokokipe te olakisi bandeko no te na sentaki mwasi moko quelque part ke owanga na mwana wana ezali mpo na ngai ezali kimotema mabe kowanga na motu oyo nzambe apesi na mokili ose jamais lobi akozala nani lokola kala biso ndeko mobali lelo mwana wana lelo aza grand joko na mboka mindele tala soki oyo ndeko abosani mamosi asalaki awanganaki zemi lelo komi kolanda mwana ye kasi yango nalobi te irresponsabilité emema bato na bafolie ti eza bafolie ezaka irresponsable. Moi je me dis toujours nga namoni parce que aujourd'hui baza susu te les premiers péchés de l'équipe paient à leurs âmes mon papa et ma maman nga namoni ndenge babokolaki nga nakoyela likambo wana ti nazo bano vrai nakoyelaka likambo wana na ndenge natamboli mais qu'est-ce que j'ai fait papa ya maman ya sœur nanga toboteli mwana azalaki papa cartésien bato bandima te nakenda ntina famille na bango yango naobetole oyo nga naoloba oyo nga na vivre eza likambo na responsabilité nakenda ntina mona bagrande sœur nefsi bango en tout cas nde bomona nga naleki na bino boye situation eza mobulu tala moni grande sœur na ye moko lokwa azali mo malare na ye bando menase ote na boyi na nga nyonso nanu na makambo ya sese banini na maleki na nga bi soki omemi leki na yo na leki na ona mona baoleki epi nga na kofunda yo nayebi se mekaka nga mna okefunda moto liboso bato ya famille na bandima te mais aujourd'hui c'est une histoire vraie et c'est la patronne aujourd'hui ndenge osalaka lelo babien te naoloba ngo mpo ezalika masoni te tala lelo o ndenge aza kohonore nga tala lelo o ndenge osalanga babien soki sikoyo yango nga par rapport à expérience nanga je dis ezaka irresponsabilité. Merci à Gauthier mpo na ngambo na yo etake mwasi oza mwasi lelo ndokovivre na motu ozwi lelo zemi mobali awangano na zemi kosala ndenge nini etake femme. Ah oui, Général Etumba ekosalanga vraiment pasi parce que tokomomona bakango un peu mingi tomonango to vivre na société en tout cas mambango ezoleka mwa mingi ke bwana vivre na garçon mambo et puis santé oyo awangani zemi. Vraiment ça fait mal pour moi d'encourager l'idée à papa na biso que eza ya papa na biso Gauthier eza kaka manque premièrement ya immaturité quoi. Pour muto aza mature akobanga makamsu te kokomela eza manque ya immaturité kowanga na bazemi boy en tout cas eza bien te. To ben eza bien te vraiment eza manque ya immaturité donc siko lelo ndeko na biso mobali akomi ko réclamer mwana na ye bapesa ye mwana na ye mpo na yo etake mama olobi nini neti mpo na ngai etant que maman naopesa ye mwana wana te naopesa ye mwana te parce que awanganaka déjà zemi soki ezalaki ke andimaki eke alobaki ke aza na eloko te mais andima yango là c'est autre chose motu oyo azweli ye mwana charge banda mwana azalaka mokie ti lelo akomi motu devant bato banda kutu zemi mwana te mais banda zemi ya 4 mois banda na zemi en tout cas ngai selon nga naopesa ye mwana wana te soki memo na l'état. Ah mais moi on a déjà nayebi te soki bango basala ndeni déjà via la loi moi on a déjà ya moto abokola ye aza déjà ya moto abokola ye azwi banda na zemi ti akomi na niveau wana aza déjà mwana ya moto wana sauf que makila moto bawanganaka te aza makila ya oyo wana mosusu mais papa na ye aux yeux de tout le monde eza oyo abokoli ye nga na opesa mwana wana te ya Gauthier oyoki alobi ya kopesa mwana te siko ntango yebi kopesa mwana te mpo mokolo mwana aza na posa ya mwana na ye ado réclamer mwana na ye
aza na posa ya mwana na ye aza na posa ya photocopie na ye donc soki batelemi donc bango mibale bakobe bango mapasa aza na posa ya mwana na ye sikoyo yalibi kopesa mwana te donc ekozala ndenge nini mpo aza na posa ya mwana na ye te bendo moni bato balanda biso bazoba te bato balanda biso bamayele ndenge mpe biso tona partage so bato bamayele ana droit ya mwana wana te aza na droit ya mwana c'est-à-dire quoi il faut naturellement azala malembe a passer d'abord par mwasi ya liboso na aleki na nzela ya mwasi abiwo mwasi voilà na découvrir que mwana obozani kuna tala boye mais makila ezo senga est-ce que nako yeba na mona ta mona te tala ngana vivre les situations no betolo na famille na ngai oncle na nga wana si na ndenga za susute abana ko vana bana boye aye penza ko atali bana mais lokola mwasi lo bana ye ti mukolonga mona bisa bango ke obovana na za papa na bino ato yona ko meka koloba te oncle pasi na mutema mais asengaki mwasi abina lingi na mona kata bana mais ti akenda pama yeko bango sko moni bono vana kuna bana balela on a au moins tout mona papa na biso moni ale kanona nzela ya mama ninge sœur nanga se fora lobia wa facile à garer ninge turuba kaka lolo leke ninga lobi wana akopesa mwana te poke na ona ninga britandela maman siko asololi na papa voilà ninge pour déjà bete biso soke mama ebisaka mobali wana lokola pe mobali ayebi soki bandimi ba otala ndeni ba osolo na mwana soki ba boyi na bango mwana c'est déjà perdu soki baboyi ndenge mpo bakilo eza na nzoto ya mwana wana yango eza na nzoto ya papa wana ye osala yango donc ye azomona akokende na ndenge ya malembe te mpe bike mwana wana ya mwana ye biologique oyo aza koboya kutu akende na nsima ya papa moko boyo abokoli mwana oyo azali kutu mwana ye temoni ye kote bolimbisanga mpo kote wana azotya mwana lolendo wana eza lokola deja mbanda okoki koleka na nzela mbanda wana te po aso mona kala eza mwana ye ngana koleka kuna te makilo eza nkata nzuta mwana eza makila na ngandi aso yango yenge nyoso wana malheur ni aliboso mwana na koli na poto eba na poto bana poto ba kilikili bazana ba nenge na bango donc ya liboso malheur ya ndeko wana liboso mwana na koli na poto ako décevoir na niveau moko obi mikolo ba AVC ako kabwana so batike nga ulipona nga botika kende siko pona ngai pinja to isa ndoka so mobali wana nini akoki kokendeli na manière nini mpona mwana wana nga na uti koloba te mpona ngai d'abord owanga na mwana moto so owanga na zosu ya yo te owanga na ye mon frère kozala yanke te owanga na mwana kutu na kutu siro olobaka no papa oyo kozwa ye na kabeli oyo lokola kado nga na siro tenaka langa jwana po moto akowanga na mwana koma ntimba niveau wana osopesaka mwasi ona kado na mobali ya bali baza déjà kado c'est que baza mwana na bango papa soko lingo mona na yo bondela bango peut-être bango de babetela mona lisolo soki mona ndimi parce que na mobeko na biso na droit na biso na ba livre na tanga ka ba recherche to sala ka ba lobi la paternité la recherche de la paternité revient à l'enfant mwana wana ndako ya vers yo mwana mutako luka yo et non le contraire soki yo luki okobeta mutu tu vas échouer vous comprenez les oya ko sala ezali abondela mwasi na papa ya mwana nga bengi bango papa ya mama ya mwana wana abondela bango soki bandimi c'est bon soki baboyi afandi na kaka ekufela na mutema a assumer oya salaki pona ngai eloko mosusu salinga grand bien eloko sengi mosusu salinga bien pona mundeko na ngai mwasi ayaki na vérité abombaki te po soki fille moko boye ba oyo bazaka kaka na baposa ya saki film ko bo pe mususu ndako na place bongo déjà ça suki ya Gauthier ndaka suki déjà bongo alors pe on dit m'appelle garçon na betanga ndako proposer lisusu accoucher na yebo ko c'est la ezemi tellement ça film ko boye aza déjà éducation ba pesa na famille na ye tango mobile ye lisusu ko loba na bindenge na za bena déjà na kama na déjà na zemi ya mutu moi déjà moi c'est déjà moi si mo déjà en tout cas très bien déjà tango sikoyo ndoko mobile azo miko déranger moi si mobali na dasa ko ko dejo balaki ya lobi en tout cas batika mobali wana atika buzoba wana po ya boko lizemi ya 4 bana 4 mois ti mona te mobali bobimba mona tangi akoti mona école de foot akopuso lo mutu akopuso lo mwana donc mutu munene na kati ya société apesi mwana susu ba kombo na yenyo c'est ta papa biologique ya mwana na ebité so ko sala ndoko mobali ndenge nini
yo ya na ero yo mwana sa koli bongo olobake aza mwana na yo totali na famille ya mobali wana ebike mwana wana azali mwana ndeko na bango nanu yana très dangereux po abombaki nanu abombaki na likambo wana likambo ezaka yena mwasi na yeke bala mwasi na zemi famille eyebaki yango te tanga ke na mwasi na poto famille eyebike mwasi ndeko na biso aboti mwana liboso ya mobali na yebite soki ye ndeko na biso na kati ya famille na ye akoexplike ndenge nini to expliquer mwasi na balaka ye na zemi to tsusu kati na baninga na ye baninga na yebike mwana wana za mwana na ye na yebite akoexplike bango nini ke te mwasi na balaka na zemi famille na ye moko nanu bakomona ye zoba to bakomona ye ndenge nini ya goche tali kamono ya monene kati ya ndeko na biso esala ndenge na kati ya famille na ye ke na famille na ye azala bandeko ebele akoki mpo bango na poto me ye aboyaki andimi aso mwasi moko boye aza na zemi ya moto mosusu yo wangani zemi na yo moto mosusu ya lokoteli yo mwasi azweli yo mwana siko na yebi te na kati na million na ninga na ye na famille ekozala ndenge nini likambo soka expliquer bandeko na ye na kano mona Sephora zo ninga na kiti ya ya ko banda kuna moni Sephora lo ba pona yo kozala ndenge nini baninga no bayebi ke exemple ko la baninga no bayebi ke Jerry abali yo tant que déjà pour te dire que zemi o Sephora za nango asa mwana ya Jerry nzoka yo na mobile no bayebi ke aza zemia gérité on comprend bombi secret on a pour la bilomi balé ce qu'on a moment oh nous oza boye muninga oh mobile mususu wana wanga na zemi na ero déjà tel ero déjà il a tumbi déjà il a déjà atumbi déjà mboka ce qui bisanga na famille mobile na oso ba yoki ke ndenge géré balaka Sephora bongo il a conseillé Sephora te il a rasé ma bato mususu to na kati ya ma camarade nao ekozala ndenge ni Sephora pona yo mwana o déjà au PC da moto mususu au PC kombo ya moto mususu tata moko boya wanga na ezemi yango yebiso minito tata wana yake azo réclamer mwana tana soni ya Sephora pona yo kozala ndenge nini en tout cas ekosala vraiment pasi tala kaka ba nyuso yebe que mwana za ya mobali déjà mwana ya Jerry mwana ngai na botina libala na ngai moto mususu abima aya ko bebisa makamna en tout cas et ça non pas suivi na babokilo nanga na ba camarade nanga mais elona osenga na mobali wana azala na kimia aya na kimia ka nde balobaka l'humilité précède la gloire papa déjà pour na ngai na komona ngo déjà humiliation o lingo humilier mutu moi si wana devant belle famille na ye ba camarade na ye pour moi soko lingi mwana na yo problème ezati mais bandana na ko dédommager mobali oyo azwa zemi wana ti mwana akoma mukolo bongo koma kotala eti na ba TV banini mobali wana banda ko dédommager ndinga bokoleli yo mwana et puis wana la voix ekozala libre o récupérer mwana na mingi olobezate ya gochi le binini oh mais quand tala oui maman ça énerve hein c'est to son ça non ba le pande ko wana to son ça skona ba le pande ko wana soki ezala ki ye mtu abokolaki mwana yale nga sokola mwana nga sande omoni ke ça sujet mo ki énerve vous comprenez yango tolobi ne ko wana kan ndingi balobi awa soka moni ke ça bien ake na l'état po bani déjà britannique là c'est lingi mutabani déjà britannique le roi ça ki to pekisete ake na britannique ne wana afunda apporter plainte que voilà ba botolinga mwana na za place tsongolo comme ça total ka moyko mele mais to raki déjà que akoyoka mama na soni moko obininga bazo so mukilo mbo ki soni ata mukilo ka tsama makolo ndingi ekomela ye pour ce hôtel bien de biso mobali ok na l'état te po il a déjà sonné ok na l'état ndenge nini po mobali wana déjà bala déjà mwasi wana so aki na l'état kaka ye monde azo kende bongo donc mibeka ko kangana ye moko na nkuna c'est la seule manière à récupérer mwana po so akoti na ndako zo mwana ko simba te pour récupérer mwana ki non na l'état donc le quoi yebi pe ok na l'état te c'est que déjà il a perdu aiba que mwana wana zala su ya yete il a déjà perdu pour le quoi nanzela pour c'est la seule façon de résoudre moi na on ezaka nanzela l'état le quoi nanzela l'état au Kennedy il a déjà perdu l'enfant moi naza su ya yete ya gochi siko pour ndoka pour deux chité déjà na isuka émission na biso mode de la fin na on a conseil pour ndoko na biso ya mobali ko lo bani pour ça vous pour ndoko mobali on a déjà pour na biso nyonso pour na biso nyonso bana mibali tous en a sens sa responsabilité to yeba na d'abord que tant on a couché non c'est la relation rapport sexuel non protégé risque d'abord ya zemi risque ya maladie ezali n'habite moi ba risque ezali wa donc na tana dans la mutu na ke ne na zali kolo makambo na on sala ko za protéger te moi na ko bima na ko zo maladie pe na kufi tout comme ngape na ko contaminer moi na bana
mais ntango yo osala baye koyebi soki mama omoni papa omoni na moto osalaki wana tala mbuma nango yango okowanga na mpo na nini. Il faut assumer à un certain âge. Et puis, nous avons tourné sur le solo. Ah, Azaki déjà dans moi, âge moko avancé, Azaki déjà dans moi, sans sa responsabilité. Et puis, Abala qui peut la noter. Et là, comme je suis en moi. Abala qui n'a noté. On y a bangaki. Namuna kutu ndeko esi mbita ya ebisi bandekola binga ya moyen que les qui n'est à moi si. Loko la zaki na mona ka moko. Andimi responsabilité wana. Si moi na bota ma les qui n'est à moi si assumer responsabilité si azwa kutu na mwana na boko la yele ki a mwasi tout le monde makamona ba balaba na soto vala na ba mboko na babanda. Donc voilà qui m'a qui responsabilité qui m'a ka libéra pona ba mbote na Gauthier. Bon mbote zakaka na déjà na yo bendo merci na ba déjà on peut savoir déjà mbote belé na pesi mbote na patron ya chaîne oyo bela dinganga la patronne na pesi déjà ba mbote na pesi mbote na waza na sima caméra pour couvrir toto na pesi ba mbote na pesi mbote na Jerry Cobetox les grands formateurs pour admisi ba na ibele na ngai ope fona lo ba ngo vidéo reste tout le ba vidéo reste ngana za mona o Jerry Kaminda bimisi na presse donc na pesi ba mbote sika za na bika za te sika zali na pesi ba mbote belé na pesi pe mbote na ona ototanga kombo la patronne ma fierté aujourd'hui Doria Maseke de Doria Mama la force de ma jeunesse c'est ce cas na Paris na pesi mbote et puis mbote na bande ko nyoso balinga ngai biso toza na matanga ya Mami Ndondo toujours continuer kolela Mami Ndondo ko rekolima vendredi to kundai samedi donc voilà quoi donc on a besoin ba lisalisi ya bande ko basepela na biso nexi mabela dinganga ko benga ngata benga na 89 99 47 545 ya ko zota mbongo uniforme o lata kuna na matanga Mami Ndondo na yana nga mabela. Voilà, la pesi bino mabote. Merci beaucoup. Mot de la fin nous na mabanga na mbala moko. Mot de la fin na ngeza kaka. Bana mibali o penza bozo sente bana batu pona suka bo wangana. Eza kitoko te ba papa na biso. Bazo laksango partout na ba TV na ba nini partout comment se préserver pour to komati na ba niveau wana te. Eza bien te botika ko sente bana batu pona suka bo wangani et puis après encore boye ko réclamer les sous bana ngo bo wangana ki. En tout cas, ils ont bien été pour nous bande qu'on a besoin mibali tout changer na nous paix. La pesi merci nanga na batunyo so balandinga en tout cas. Bon continuer toujours pour la nanga na chaîne yo. Bon continuer toujours pour la nanga na chaîne yo. La pesi mbote nanga na caméraman na biso sala keto makitoko boye kande bo mo na biso kwa couvanto en tout cas merci beaucoup. Merci na balandinyo so balandi biso à la prochaine. En tout cas, merci na bilonyoso, merci na kwa kuva toto abimisinga pour mon ngai bendo général et tumba bo s'abonner na Feza TV RDC. En tout cas, beaucoup jamais déci, beaucoup mon biloko ya bien. Merci mon boss. Bon mille fois merci mon boss bela dinganga pour le moment na chômage de pesinga musala. Merci merci cote nanga moko Jerry Kamende Kobetos mo bali ya litutu du lève du maître. Il y a des maîtres dans les lèvres, des lèvres du maître. Bon, mais ça, la taille na côté à Suisse, la monnaie forte, la vraie chérie, moi ça va ta fiston, la cible, la taille na Londres, la monnaie Nigerie, Djenga, ma copie privée, personnelle, Karine Mabadika, non, Coco, la patronne, Clarisse, la patronne, en tout cas, merci mon boss, bon s'abonner massivement, en tout cas. Et ça l'a bien quoi numéro na ngeza na se wana bo mon numéro wana eza yangai boko mona wa yango eza numéro na WhatsApp boko ma ba commentaire na lisolo oyo e ko sala biso bien en tout cas check.